Bokoto, 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 bokoto. Naza na temps mingi te na kolia bino kaka mwa 10 minutes ya mukie. John Luku salabaka me Google. Yo lobaki 10 minutes et so komi na 11 minutes. Non, eza manière ya kolobela. Kozanga pe mingi Nduku sa. Salanga ye masa bu mwana. Osalanga ki nazara boye. Nazaka reconnaissant. Bambote trop, bambote trop, bambote belé, bana mai na pesi bino bambote belé, bambote trop. Mo mulunge na fungula ngata boye. Kitoko boye, boye kitoko boye ndezalaka. Alors bana mai na osobino minutes belé te lelo. Na osobino ga mwango muke po Teresa bena mokulu mbila na ebite lo ni nezawa na ebite na egoya mais terrain mobulu mais na ozobino minute mingi te to solaka muke na kenanga parce que na ngoyo et ça la bien parce que na uti na musala na zozonga ndako ezana ngotego ono Google bolimbisanga parce que na bisika na zana zapena na sia libulu réseau ezate. Donc réseau e kati bo fanda kaka e kozonga nango réseau ezate. On est to na potote so ezaki Kazangulu omoni Congo Kazangulu oluga réseau na tonga okomona makamuna yo mais toza na potota réseau ningezo kimanga parce que na libulu. Bon voilà basia banzete mon frère ça va bien. Ya bino ndeko Google. Nga nazola na ba information mingi te mais bino mto bozo komela nga na messenger. Google boye, Google. Nga naza na tante mikoro yo I'm very busy. Naza vraiment trop cheval nenge tolobaka na français na biso ya paria wa trop occupé, trop cheval kwenda vutuka. Misalaka mutezo benga parce que période na France 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e mois. France, soli ozano makasi. Ozano pena muta makasi olingaka kosala musala mbongo ekota. Ngonga pena basala musala yango na France. Ngongo pena ne muta se retrouvaka yango yo. Ngongo nga tigara ngo tante. Ngonga o na tigara ngo tante. Bo mo na osalati. Na osala de 10h à 18h na yenda kuna vandi na le na lali muke 21h na bandi sika mususu ti 4h. C'est pénible hein? Et ça facilité hein? Surtout sur ozali aptité. Okokate wana pena na yebisu ya solo okokate. Okokate ndekonanga. Mais na osala ngo parce que le seul moyen on a ko so mbongo ezaka musala. Ezana mendicité te, ezana escroquerie ezana prière te, le seul moyen ngana ko so mbongo ezaka ka musala. Jean-Luc Kasigwa na pesi ombote belé bisiko zali bambote ya trop. Mama Aline Bakokta na pesi bambote ya trop. To kutana na mama Aline Bakota. Mère wana esika wana limbisanga kopesa nga itorte. Naza tellement na batu belé ba ebinga de par le monde. Na monde na woge en Australie le batu azobenga Google. Na woge de Johannesburg, Windhoek, Luanda batu ba ebinga. Kinshasa, Kazangulu, Matadi, Boma, nazali homme public. Ce que ebise ngate, nga na koti na hypermarché, na muni mama moko na mwana na ye. Ndenge nazaka nga na politesse na nga, mama boni, abia ye malamu, oyebi ndenge nige biso da ba Congolais, bongo Congolais abosanaka. Ndenge olati liputa na yo, na etamboli na yo, na makamuna ozo sala, eza ya ba Congolais, bikolo musu basala kango te. Tika koloba bena biso yote. Boni, oyebi to landaka yo, oyebi boyena boy, bolandaka nga. Mwana na biso, mwana biso, yaka na sombela mwana babombo. Mama pena lobi o leo tole mbongo ya YouTube ya Google. Na seka makasi. Mama lobi pena o leo tole mbongo ya YouTube ya Google. YouTube na tira ofuta ngata 10,000 € te.
YouTube monaka YouTube nanu atikala kopesa ngai 10 000 euros te boye nga so YouTube lelo apesi ngai 10 000 euros na kolongola 3 000 euros na tina posi yanga 7 000 euros na kabuli na bateau bazana posa mbongo ngai ni omoninga mbongo fele para nga elega te nazaka muta mérite igmata na pesi ombota tro bisiko zali esala au moins bien libanga ya musika ndenge nazolenga na mikolo boyana banosela bino ba brick mwe logo moko na tie kombo na yo na baxi mwe logo moko na suka wana e bakisa misisa na nzete ndenge zala kaka mpela nzete kweya te esalaka bien ezongisaka mai na nzoto elongolaka fièvre na nzoto libanga ndenge wana yango monaka mutu nyonso aka nango posa bambota tro igmatadi depuis Afrique du Sud bambota tro na pesi na yo alors bana mai bon moi ndenge na yebo na mbangu penda parce que naozonga na ndako émission esengelaki te zala si je peux ya selezino na manda chante ezalaki kutu na mutu na ngate na yebisi bino pe na bondimela ngai ezalaki na mutu na ngate na le kabwe o google manda mais makamuni ezoleka entre manda chante na yebisaki bino mutu akoboma azali mutu oliaka na ye nabaki poto lia manda chante sengeli selezino o akoli pembeni na ye azana esika na tokolia manda na pete batu bakengelinga babi moto oliaka na ye yende mutu akoboma yo lokola selezino azana bino combattant en premier rang bokolia manda na pete ayebi ba point faible ayebi ba tiroir nyonso oyo manda afungulaka pe akangaka bokolia batu tout ça m'a après une seconde parce que na sali boulot fona matali kolo so na matina ozana sika ya ko parquete ko chamutuka te pona sala vidéo donc awa kande parking ya malamu ezalinde awa yango na profere na vanda eza sika na ebité na donc to profiter na ngoka boye parce que eza sika mo na moni kana nzela na bia anakotawa na sa vidéo alors batu nyonso bayine lidia ke bon voilà manda chante ninga zali wana ye ayebi selezino pa yebi donc manda akobeta concert te bon manda pa yepete pona makaba concert manda za mutu akitikwala eloko yo lutumba tikela ye aza mutu mbanzi moi ba boîte ya mike to kongoli $1000 soki to beti 40 boîte ozana $40,000 eloko yeyaki manda ya wana moto manda yeko beta Zenith te ayeko beta Olympia te ayeko beta Bataclan te ayeko beta Stade de France te manda ndenge bomonaki ye mais manda eloko yo oya sali epesi moi mayele parce que mbala liboso manda ya na ba mission na poto yango ba mission baliaka bien te na Kinshasa ba melaka te tango bayeki na poto ndenge ba melaki yaourt o to bengaka yogo o ebundeli penda wana 1 litre ya munene wana soko meliango na saucisse na mapa obosa ni kutuke Kinshasa yalaka to melaka pe yango te ba saucisse wana o bafungulaka boy biso olia yango te eza biloko yesaka munene égal malade bon kuna na okota na dossier wana te alors bana mai wana tango ba uta ekini ba yaki bon moi pour ni batu alinga mingi France parce que batu mingi batuna oneni batu mutu so en Europe alinga France pour ani est-ce que na besoin réponse te na likambo wana mutu so ye Europe alinga France pour ani France so ke na restaurant ba congolais d'ailleurs au monde appelle restaurant ba congolais okolia ntaba kwanga okolia fumbwa fufu makayabu okomela primis okomela lef okomela eneken okobeta misiki ya ba congolais oza ko se retrouver na milieu moko ya yo tandis que so ke Espagne au monde ba restaurant ba Nigeria biloko eza pili makaso okokolia ngote Espagnol ndamu na ba cubain ba Caraïbes muto baliaka ba kota na ba restaurant soit aucun na ba restaurant ba espagnol olia ba bloko batia ba viande écrémée batia ba miliki na kati okokate oyo komona penake mbongo bimisaki ekena ngo mai
yango siko mutu so aye France penza mutu so aye pena France a se retrouvaka oye France pena na yebisi yo ndeko ndiro za na yolote ondoza na ngaba ukule pena fufu penda ya masango modelo oyo balambaka na chikapo ole pena fumbwa makayabu obaye bière obini pena mabina ya mboka na biso tala mabina ya mboka na biso na pesi kuluto na nga jipe buse mbote ya tro kuluto sepese nga tro na mwa casting ya muke obosala ki wana ya répertoire ya zaiko ya kala kuluto nsaki ngai vraiment na sepeli mingi kulutu na pesi yo mbote bisiko za na Canada merci vraiment kulutu ata okoma na baaktivité mosusu yaka ozongisaka biso na kekeo ya kala tozongaka mwa moke babiloko beti wana kulutu la mboka na biso mabina mboka na biso mame tate kulutu bujipe buse na pesi yo mbota trop depuis Calgary na pesi yo mbota trop alors ba mai parce que nazana sia libulu réseau zo kata bo mitungisa ma bino te ngana mitungisa makati bino pe bosa lokola ngai so ekati to pemi so ezongi to continuer na biso boyete ndenge zalaka parce que yo kasaka go réseau kata kana kisanto réseau kata kana kazangolo awa pena awa kuna France c'est plus bien que les États-Unis. Les États-Unis zana bandako mususu ezana humidité okoti bosa na banzete nyonso ana pena boa ebungi États-Unis bisika balobaka grand monde grande puissance parce que na be obenga mutubo oya koto réseau bino boganga go the big power United States of America how the big power siko magamba réseau ezalaka na bino ba problème bisika na kotia wa réseau France o moni réseau ya tesika za di bulu ndenge moni bwela di bulu na donc voilà, mbote na bino tozongi siko na affaire ya Selezino Manda Chante parce que bosenga ki Google sala moi analyse ya muke na affaire ya Manda Chante na Selezino na pesi na mbote na bateau ba ke vacances soki oke vacances te fanda na opio mbote te na opio ka mbote tango kende vacances balobi nganga poati USND makambo balobi nganga poati Zoro Bilel USND makambo babi état de droit ezoye la biso awa kote kuna miyibi bazo zwa mbongo ya kesi ya leta bazo sakana nango premier ministre muyibi ayoka na kate ayoka na kango masano bisika bato bazo kufa lo bakate monoko batya kadina mbote soki ko maka masano bato babina basakana wana mbote na bino premier ministre à Congo okota boloko un jour mbendre nyamo kota boloko escroc sa boloko yo mbendre nyama ngulumaza ngata mbaye webisanga ki babio Manda Chante ba mission ba kiminga be Manda Chante ba mission ba kimite babi Manda Chante ba mission ba kiminga be boyebi Manda Chante te Manda Chante oui amema ba musicien ba kimi mais ba mission ba kimite ndenge explique-toi nga Manda Chante obeta concert te na France Manda Chante d'ailleurs poto lia Manda Chante zana mutu moko akoki komema biso penda alakisa biso ndenge tokoki kolia Manda Chante eza Selezino adobi Selezino pena koki koboma Manda Chante na maboko na kanda oyo makambo Manda asala na El Paris nyonso bamonisa ye Selezino akoki koboma Manda Chante na maboko boye akoki kolia ye tosoli tokaboye na biso aya tomona yaya nga kiti rapide ba petit na palais ndenge za noka masolo bana mai bakutani bobeti mwa lisolo bokabwani me bokobengana po boye ba suite na komi na palais ngonga kolala pongi komi koteya te ya ngai a chanter Selezino faux dossier faux dossier Manda Chante Selezino faux dossier et sengelaki te to bimisa Selezino liboso masolo et sengelaki to bomba ye pour to travailler combat kitoko
sengela ki te to bimisa Selezino liboso pour combattre kulutu na ye ya quartier. Tout ça qui est rare. To ye ko sangana mbangu likita biso na biso ba combattre to sangani to luka ndenge ni to golongola erreur to sali. Po to bimisa ki Selezino yoro go vaina manda sante sika moko ebi manda. Bukoli na esika moko atakwa za kulutu me bukoli na esika moko no saje ko yo kima oto ebi makamuna eni oso kala. Za liboso to monike to ça qui est rare. To kanisa ika Selezino na makamu nyonso yo manda sala ya mabe na El Paris eza ngonga na ya sala vengeance biso ba kumbata to ya to pesi maboko so obenda manda sante matama obende matoyi okamu na matoyi muta ko kabula sate biso nde to kotinda o Selezino venger ye na mabe nyonso asala yo likanisi na biso ezaki bongo ke Selezino biso to so yaka kapo to kanga manda yo sala vengeance na yo ya mabe asala yo eza hors combat. Après tu récupérer na combat to niatie lumbe ba claque tindiki na fesse ay no ko ya kuna et programme c'est qui ndengona na moi briefing ya muke c'est qui ndengona Selezino alaxi kanda na enyo so azaki nango ami bimisi mabenyo so basala na manda bokoti na El Paris boania mikakatano minyololo ya mona orge manda wana bozo mona manda aza mutu mususu te aza kulutu ya Selezino ya quartier bazo kole sika moko d'ailleurs leki ya manda sante komune papi moninga pendoka moninga lisano ya Selezino mwa fufu bakabole longo mwa mbolongo yazwi mutu yazwi lopele donc libota wana ya bamanda Selezino ayebi yango kaka na kombo ya manda te metina baboti aza mupaya kuna te ya biso obaki mutu akoboma yo asaka muta ebe kuke na yo tota Selezino liboso po afungola bizibele nzoka likanisi to zaki ezaki likanisa mabe likanisi moko ebe na ebisi bino likanisi moko ebe alors nini leki punga na mitikaki na bite nazala mwa makambo ebele akosala makambo Selezino na ebi akonyefula ni manda ngongo nyefula mande koki na yo akana ntangwa ke manda ba nyefuli kuna pa bakumbata ngai eloko suko ngana tikala na ngoya ngwana eloko suko ngana tikala na ngona mutuna nga ke na yoka kana musika ke mande si ba nyefulie esili mais na ekola na pongi moko nga pongi te ngai ti butu mobimba pongi zo te manda chante aza kulutu ya Selezino baibani uta bo mwana Selezino asala ye mabe ba famille basali wana baza ko kengela bango na musika ba kulutu ya quartier baza ko kengela bango na musika na mona ekuto ba kulutu moko ya quartier ba yaki babi ono manda aza mwana biso ya quartier foto pie maboko to ko tike boyete foto na teli ba kulutu wana bato pena basimba kinjili gabi makambo yo esa ne loko moko zo sala kokosome na komina no nesika wana te na kengela na lo makanisi ya bango mibale entre manda na Selezino. Selezino c'est un narcissiste engagé combattant akwa yembaka asasu na komba na simane azana ebele ya bato o ba kopesa kai maboko tango na tango manda chante azana loko te aza artiste musicien pamba ebi nzela azokende te azana bokila me ebi nzela azokende te bako bende matoyi koto bako bwake na liziba bako bwake na terrasse ebi sika okende te me muto ko nyoko la ekoleka batu nyonso ezali Selezino po apepai basaki ne lingomba moko ya El Paris me bokoti ya Selezino na mwa ekeke ya suka Selezino alongola ki pena motoki na mosapi ya suka pona koluka liduso atonga manda chante alobi yote muto mususu kasi yote yoka ko tozole no fufu na ndako na biso yoka tozo kabuna no lipa na ndako na biso yo muninga leki na ngai papi o kokota na kati ya El Paris yote maripola funguli motema nyoso bizibeli na ye me manda chante akangelaki Selezino motema Selezino na ngoma moketa o manda kei Selezino koti ayembi baina bango poto na maripola Selezino a évolué na ye orke kanda wana oyo makambo manda sala Selezino bato bakasaka ke oyo leki te pa Selezino lekate kanda wana vanda etang mulayi ngana be
nazo banga okota makambo poso ki sere zino jupe na manda na muke azalaka nango lokola nyampol na muke azalaka nango lokola nyampol donc sere zino ako nyefula ye penda te na okota biloko yote mutako iko kufa ye moko manda lo bakana Kinshasa ke makambo ba combattant soki to tike continuer boye bakoboma mutu a defo mutu wana bakobomeza ye ngabi nazalaka musika na boye okota makambo ngabi mawa ba misie bakimiye atikali ye moko azana ba conflit na leki na quartier aza sous combattant na yebise akobima ndenge nini akosa ndenge nini nasaki na mbaimbai nazako ngala bo nazana makambo ebele na poto ba facture ba assurance ba nini nako bakisa sous makambo ya manda chante na mutu non nakanisa makambo susu lobi kaka na yoka messenger na ngai 4 appels oye kota oye bima oye bato bazobenga benga boye likambo nini bato bazobenga nayemba na Bosco Tangani ta oyeya Chesco nini go abi me google yo makambo ezoleka na kombo yebi yango tinga leloko ni ya sika na komba unga na koyeba te tozalaki na dossier ya manda chante totikela ngo sere zino asila na ye alongola kanda nyonso ya tikala na ngona bomoi na ye ya mabe manda sala ye abio google moni ko zola d'information te na yebisi yo na minitio yo manda chante azana rendez-vous na Mac Domoko bakuta na sere zino azoya na bataillon Front Populaire 4 personnes bilombe ya mibali bakoiko bomona maboko mazaka ka ye moko amitiki mbeka na mutuya bosala ngoye bolingi tangu bala mai bayebisinga bonga bi manda zaka ye moko waza ye moko ni garde corps ni ye moko chemise pamba amitandi maboko boy bi tien na benga sele zino a numéro kala esi a longola ngo tsanzaka ba numéro ngamo pe na utai ko longola yanga ya kala wana azaka ye moko te to longola ga biso to tambola ga donc to zaro wa ba membre FBI te le numéro de téléphone chanzaka chaque année numéro musuifu petit José là a mo bolimbisia ezokata na mona ebisa ina sina yaki bino déjà alors babi singa ki oh non manda ba kuta leo na Selezino na fanda ki ta na beti mutu papa ngabi mité bon na déplacer na mo muke excusez-moi derrière moi voilà on a côté batibina interdit à bon mais bien wa réseau aux ala moins bien na bomanano voilà clim na tena kata kar ya pesinga na malili na tolo malili legi makasi bon voilà alors na vandi na butu na kanisinga na bi Selezino manda chante bakoli sika moko parce que Selezino deuxième troisième avenue yena ba manda baibani bana bo mwana makambo bele na ebité motif nini ezwaka manda po alinga Selezino te o kaza leki na ya quartier baliaka na esani moko ba okabula fufu na ndako leki ya manda papi aza muninga Selezino na ebité motia mabeni ni oyo manda tiraka Selezino po Selezino aida etirelo mais ngana eko sala analyse na ngai tant qu'analyste nabi manda chante ba mission ba kimie si e osala e passe mingi parce que prochainement ambassade a osala e refus ya kopesa e visa po amemaki bato na poto bato wana bakimi mais ambassade ego iko sala pe marche en arrière ezong sa confiance et pesa manda ba visa ya sika wala za na problème ite lo ba mission bakimi mais manda za na tournée ya kinchweni alinga beta na babari bele ya France akangisa mbongo abongisa ndaku na ye ba mission balia ye palia amona iso asali on a Congo na franc congolais e ko pesa te fo asala on a euro to na dollar apona ki mboka wapi France be kala nyonso ba chonga o pa nani o pa ber mule ya ko banoko betaka na bloko wana
bon bomitungisa te wana maa mokonzi mutu abengaki alinga yeba position chérie nabise naza nanga zingazinga nazoya. Alors fo boyeba eloko moko entre Manda Chante na Serezino. Serezino akoki kosilikela Manda Chante me akoboma ye te akulutura yino ya na ye ya quartier ya na quartier babeta na ye bile bakenda na ye bamai ya paka juma basala basili koti balia fufu esika moko bawela moku ya soso kanda ya Serezino wana ezalaki ka pona El Paris me ezalaki teke tanke Manda wana aza kulutu na ye po ntango Manda azokende koluka mosala kibamboma kuna pa bawerason Serezino ayebaki ma misiki te botia likambo na esika nango me eloko nga nabangaki bayebisi nga Manda bakokutana na Serezino ngabi soki ka Manda apesi Serezino mbote nga kimia ekoti kati na bango. D'abord il faut yeba que Manda Chante ce n'est pas n'importe qui, c'est un bon parleur. C'est un bon parleur. Ayebi koloba azana liloba na munoko na ye liloba oye koma na Biblia yaza na munoko na ye. Boyebi lisanga o bauti kozonga na wana winge muzika 4x4 ya ba Dolph ba Jibe ba Werason. Boyebi porte parole azana c'est Manda. Bino bokasi ba tie wana pole linga ko tia mutu. Bayebi ke Manda azana liloba. Orke batu bazanga na liloba bazanga toujours batayambo. Nalobaki bien soki Manda akutani na Serezino ata Serezino a siliki lokola nikobra abimisi mukila boy Manda soka zuka liloba ya liboso Serezino akokita nayebi Manda bino se omona bisika Manda silika kate azaka toujours na komikitisa azaki ntiekwa nayebisa bino deja Manda azaki ntiekwa aza mpuku aza koswa aza kofula mopepe ko capacité me li douso mpota nde kolakisa yo ke baswati yo Manda yo soka Manda bundi to afingi moto eso mona me aza kofinga na efinge liyo emona na kate aza kolia ne le liyo emona na kate Manda soko lingo zoye il faut zala ngai google tsa soyi kukanga yebo bemisi yebo kangi na mabena ye Serezino akoka Manda te na baika Manda soka akutena Serezino nga bapesa ni mbote makanda nyonso Serezino asaka na ngosoki ya koto boni na mibuboni ya bamvula ekusila mukolo wana Manda te Manda za molobi azana liloba Manda wana bomonaka teke bali basali kambuza na mbongo na kati Manda tozonge sima totika bakulutu bakene liboso nzoka yena bakulutu bazolia ndenge moko bate nzungu ya fumbo biso tikali sima bakulutu baliana no biso baleki toko ya kolia sima orge mwana suka aliaka mingi yenda kotika na nzungu nyonso azaki ntie kwa Manda. Après na tongo moko boy nafungoli telefone na ngai ndenge za ngaka nga telefone te eza mabe naza ba congolais wana te alingala la kangi telefone te ngaka nga telefone te na pimela pe mutu numéro ya telefone te numéro na ngeza na batu nyonso numéro oyo eza na batu nyonso so senga 10 euros so ina 5 euros na webiso na zanga na 5 euros so na zanga hotel na bi mundi ko utika na kimia kena kangelo telefone eza mabe mingi telefone ngeka ngakate. Alors pour na téléphone wana na tena lisolo ya Manda pembeni chaque jour soki téléphone no utika yango kufunga alors so la monki ko redémarrer téléphone te redémarrer téléphone na kokanga téléphone ça deux choses différentes. Il faut kangi pena téléphone otiki yango 1 minute après au fungoli au réinitialiser yango ba message muso yaki ekutara ki répondeur ba biloko muso tango kanga téléphone et ko bimela aussi ko papa ezo bima ko redémarrer téléphone te il faut kanga téléphone otiki yango na maboko 1 minute après au fungoli yango et ça hyper important pour l'information na bino batu bolinga kokanga téléphone na butu
pour okima soit dérangement batu non otika mode avion okitisi boye pour omoni avion wana botie mode avion na tongo lomo mati boye boum olongoli mode avion kangi après 1 minute ofungoli afungwami azongi normal na bateau babengaki yo abengika bwa kati esonaki te okomona numéro ya telefone na bango ekobima sepeli ya bato babenga ngo ba numéro ya telefone ya monsieur ebimaka to monika appel manqué okoti na kati rien mais soko kangi ofungoli ekobimisela yo après serezino guerre moka yo kocha biso eza guerre ya quartier ya bakulutu na ye na komba ya omona na yebisaka bino soki komba elingi ezala malamu tosangisaka bamembre ya famille te contre bafamille na bango komba po ezala malamu ifo kolongola bamembre ya famille contre bafamille na bango totikali biso moko bakombatant komba ekokende malamu serezino manda chante aza ya na ye et puis manda chante ndenge azalaki wana quel que soit conflit azalaki na wana serezino ayebaki ke le seul et unique moto oyo akoki komaîtriser répertoire oyo aye nango awa na France eza serezino manda ayebi yango lelo akoma koregrete mabe oyo asala serezino mais ayebi ke le seul et unique komaîtriser répertoire ya manda côté oke jazz côté OL Paris ezakaka serezino kadiba kananga kala bayinanga yo mobali akananga kala na koyeba kateo mawazo nazoyana mela mai ah bon voilà bano melaka mai ngayo na ye kadiba kananga yo bayinanga yo mobali akananga yo ayinanga yo na koyeba kateo mawazo likambo na sala eleka lelo mbola zomie mobali akangela ngai kanda na motema we tokolia tokomela talelo na sengi parado ye na motema boya kolimbisa ngai aye koboya ngai setango na lingi ye mingi o anga na nyokwami oh mama soki serezino azoyemba fote ya komelesa omonaki ye te ozalaki ya kolala ozoka ngana matoyi okoloba oh mais jompo ya sekuyu bien serezino donc manda yebi bien serezino so azoyemba ozokanisa jompo imuta azoyemba Mombeli mbenda ndimaka kuti na yete peredededendeden Mombeli mbenda ndimaka kuti na yete peredededendeden Nzete tenga mama nzoliye peredededendeden Imaye 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 Lilobaya suka ya basengi kaka meresio peredededendeden Moto akoki kosala biloko wana nyonso kitoko ndenge manda azolinga ezaka serezino bunga za misiente na za pe mutaboke te d'ailleurs boyo komona manda alaksa et serezino alaksa eloko moko pour prouver manda devant journaliste moko bo moninga moko la pesi mbote alobi nkai serezino na woselo Ibrahim na Matina sali monter il y a 2 minutes organ artiste moko te na monde même Michael Jackson même Celine Dion même Austin atikala ko sala monter à 2 minutes, monter à la 40 secondes, monter nyonso, mais c'est les uno des femmes musiciens on a pena ganga Ibrahim Zolelange Limbi sanga na kolela mama Zongelanga Ibrahim motema nanga abi bon note na yebi note musique na yebi sala minoge na yebi bablo nyonso ya sala ga soki botie guitare bo mona penange note musique na yebi mena tira na koyemba te na saka musicien te
Bon, voilà. Parce que na komaka nzembo, il faut na yeba ndenge nini musique etambolaka. Parce que si ozo koma nzembo, ozo yeba note ya musique te, ozo no pasi po teka nzembo. Faut yeba musique. Donc nga na yebi musique mais na yembaka te. Nesi nzembo na zana ngwawa. O na opesa muke tonga ya Marie mama na Yesu atale la biso pasi oyo tozokomona na bolingo yende mutakela bolingo po ye mutabota Yesu na mobali te na molimo santo ayoka biso mawa biso batozobota na basi mawa na ye kita na biso a des fois justice ekoki kosalama mais eza na kimbala na koma nzembo yango na lingala na luka mombala moko boye a interprete nga nzembo yango na kimbala na po na pesa muke tonga po muke tonga za kote kuna ngwashi no pangi na muno na biboro soke beti muke tonga yembi nzembo yo Maria mama na Yesu mama na Nzambe oyo bato nyonso ba adoraka mawa na yo ekitapa na biso yo nde osala bolingo na nzea na yo nde bolingo efanda biso na mitema yoka ngai mawa nakolela nakoyemba maya miso ezokotanga po mawa na yo ekita likolo na biso pasi oyo bazosala biso mibali na basi oyo bato bazokomona bazali faible miso nde moto ezokosa biso basi baza makasi koleka mibali hangina nana zana yungala kwending yeye Pangina yezangina yunayade ya yige mama nantwenda ye ungabuza bakwenda yinga ye madie mama mama na Nzambe kwiza talala munu kiye saluna munu kwiza bakala di la munwe hompanze na deformango po miyibi bayibate suka ne logo yaya mugetonga soka bendi boroyo nana déploie il faut na pesa mugetonga nazo zonga na lisola selezino mais nana déploie il faut na pesa mugetonga wana mutola petit nanga petit pena musika na se ceci donc aussi va demi siècle petit nanga mais boro so na pesi ye na bi okupesa nonga mbongo te sangoka yemba ngoka kota no studio yemba parce que ozana se mingi ba fere mama yo na le lo mwe go le ga utu mama yo wana boro na ba plan na ebisi bino na ba plan na ngala pesa ngiama me ngiama azaka reconnaissant joane na yoga de apa masole pa bala mai mingi ba pesa ba nzembo azaka reconnaissant nzembo yemba mai sala masole ko chambongo e komi na ngongo no lukala ye awa lali vanana no wana ti azola mugate osimi nzelo zongi ngasi ko ngene pangiama na tiki mwasi na ngana ba soso ba ngombe alambi na ndako na ko sela mwa 2000 € wanga ite wa Google mtaka ba mbongo ebele bele ndo sela 2000 € te wanga te yaona yebisa Nzambe fungola bato bazwina no mbongo te miso ba comprendre que mbongo ya kana nzela musala na nzela libondelite na lingi ko sala nga mosantu te na lingi ko sala yuda te na lingi ko sala muslimi te mina ebisi bino ga mbongo ya kana nzela lo sambo te yaya osambela tima bolongo ko kauka yo ko hospital ozwa mbongo te mbongo ya kana nzela musala so ni ba respecter na mukili. Faut travailler dur jusqu'à l'épuisement. Bino bo sala raté ngata on atala bino bozo sasa ka makelele na seka bino bolimbisa ngana ba mona bimisa ba terme na bimisa mais ça me fait rigoler hein? Nga salaka 13 heures de travail par jour 13 heures so salaka 7 heures 8 heures yeba ke Google salaka 13 heures donc kukaina ngate rambongo ko beta masolo ambongo te. Et puis Moussa Sarara a de façon à Benyo Sara 2 heures du temps Kima ou le apena que yosa ndoki yo oza na mikuwa mabende oza mutu te mais na za mutu na yoka pe passer na nyoka marapene si lo na beto bampangi kisalo na munwe oh mama
Madiyange yansola yeye. Nana bor mona opesa papa chéri. Nana pesa on faire mais affaire aza très conflictuel na bana na ye. Na monangi papa chéri azaka malgré tout ba divorce na me azaka na climat moko bien na bana na ye. Na opesa nzembo na opesa nzembo papa chéri awoya na yebi bisika azaka na Champs-Élysées. Soka yeba obenga ba bisinga ga mutu no papa chéri aza. Na oya oluka ye to sola na ye na opesa ye clé ya USB. Ezana nzembo na ba rythme nyonso na tina kati. Ana équipe ba musicien yimo oyeba ndenge ni akomodifier. Ngana obeta wana munoko. Tum dum tum turudu mbum tum turu mbum tum. Yemo gaibi bassiste ko ya ndenge nini, soliste ko ya ndenge ni, accompagnateur ko ya ndenge nini. Wana ya monde ya musique parce que ba clé ya musique est comptamaka de bas en haut et non de haut en bas. Ya wana na kuma au travail. Donc wana yeba déjà moi biloko mike na ba note. Na kuma mutu makasi. Na kwa mutu makasi. Kinshasa mboka kotika mwasi tazelaka yo. Eza dédicace. Nzembo wana sala yo dédicace pona bana na ngai. Mais na yebi question na pesa on jiba olongola bakomba bana na nga, otia bakomba bana na ye. Au moins quand ça rappelle en bon terme na bana na ye. Parce que bisika wana na tangi mwasi na nga na bando tanga komba bana ba voisine, ba voisin, nazo kotisa dédicace moko na yebi bino en nazo banga kotika yo na Kinshasa ya banganga Angwele mama na dadi nazo banga tati na nga ya mofude lingolo na nga ya kotela ani jani badikova ani ngwele mama na ex borona mukuruso a travailler yango ebisibino botika borona mukuruso a travailler na komangonga mikolo nyonso asalaka note na saka rythme na komaka na tiaka me borona embaki ya madie mama mambo mazolele nzimbu bayidi kale o mambi masadila ngamunu kukwiza mbeye ujonasenga madie mama o mpasi na babakala beto kudilaka banketo mambi masalila nga yandi kudila kento o mabama di bon voilà bana mai bon na o yemba bro na ngate wa bro na nga poza no musique il faut ça bongo na elo mo boro mo no pesa jibe dédicace na sera yo pona bana nga ye presti que là ba kombo ya bana poza ka rythme wana il faut ça nganga il faut ça ngonza salon alors donc voilà bana mai suka nango na sali ga conclusion pona boyo okene mambe belebele suka nango manda chante bayembi podium moko mbata bakiti mituna se bia Selezino bokicha mituna se pona ye bo moni manda za mundu musu pona Selezino aza kuludu na ye ya na ye bakuli na ye longo baza ba souvenir ebele ya makamalamu ata kutu babeba na pona. Alors bana mai ana moni peneza milia au sala vidéo te na bimika ka heureusement la grande chauffeur oyo sa maquille les alliés oyo ekomwetsa biso makambo. Ça fait réfléchir hein? Au oyo 21h te à 20h c'est bon, donc tout ça dans 21 20h tout ça dans musique hein?
donc Selezino aobomaya na ye ya quartier te balakisi nga video moko Selezino azoyemba na manda na ye komipesa raison na yebisi bino ke na baki na bino ke Selezino il faut kotala passé na ye par rapport à manda bolanda makambo azoloba te me kotala passé na ye pardon nanongona clim Selezino il faut kotala passé na ye par rapport ya manda bolanda ba déclaration na ye te me passé na ye ata manda sala ye mabe me manda wana za ya na ye ya quartier yo kasi bisika bazoboma manda Selezino okanga maboko mais non sont sérieux quand même bisika bazoboma manda pena bali batia manda mbele Selezino za ayaya bobo mete bo tikeka kende mais arobeta te bo tikeka kende awoloba bongo to mona ba chora mboma tanga ba Vital Kamerhe na chatumba chora mboma to mona o ba chora mboma na chatumba pona Vital Kamerhe so bobo ma Vital Kamerhe bobo manga chora mboma lobango mais lelo bato ba comprendre que ezala ngonengo na bato msuba ya combat avec objectif ne loko azana ngo posa na détruiment ya combat lelo bato ba komolanda chora mboma makama mabala aye undira sana basi misato makama bana aye undira sana bana 40 makamba ya mvula undira poela mvula makamba kitoka basi undire mwasi na zala plus belle ya basi nyonso bato bazo croire na ye or que ayebi comment manipuler le Congolais. Il sait comment manipuler les Congolais. Mais biso zana biloko wana te toi côté kuna te bino lo wa boza bataki diba baki dibe skin boko tika la kana baki diba biso zana bataki diba te lelo chora mboma akoma pe na impact bibiro we ba maison nyonso ne beng saka chora mboma beng saka pona na kenaka te. Mais non, je me mélange pas avec n'importe qui. Kutala na makanisa chora mboma est venu en France objectif moko ata yiba il faut azwa ata boma il faut azwa aboma po azwa mutande wana ndio obenga muninga malamu mitango okuta na ye masangani ya mela rouge no amela navigateur est-ce que ça symbole à kimia non est-ce que ça symbole ya paix non ça symbole ya méchanceté amona achora taraka be mission nga sala kana Cécile Wumba na otanga kombo mobala Cécile Wumba teme c'est un mou c'est un mec mou moi si amatela na zolo Cécile Wumba oza mama na linga ko mingi limbisanga me o matela mobali na ona zolo parce que oyo sala wana na mwasi na nga tatiana sapu kolekate franchement kolekate mais na mona mokolo mosukutu acha mo photo aye na studio ya Cécile Wumba aso expliquer les solo aso bete mbata na mopende ngai na mona ba image ezali na benga fe acha mo photo tellement mona numéro nanga aboya ko yambanga tilelo ayambanga ngati parce que ayebeki na ngana lobele makambo moko ngabe fi oza salo te méchant yo ça les missions non moto comment tu parles le nom de Ozobeta bon na bariga pona munemba fasi na ngawara ndini obeta ozolo bali solo ozobeta mbatano na mopende ya mwasi ya moto bon Cécile Wumba aussi c'est une femme de caractère je n'en disconviens pas à des fois mobile n'est pas ça kaka marque déposée bon na yebi na ngelo mogote mais ceux qui mobile n'est azaki pena frejo babiloko basala ka Cécile Wumba na mission je dois choro mboma nga kata ka mwasi ça marche pas choro mboma auto sala muta Kamerhe ba memaki pe na Kinshasa balali pe na hôtel du Fleuve choro mboma mais aye abombi buzoba na ye akumwe bisabino libala est-ce que mona choro mboma na alliance na lobia bomona ya choro mboma na alliance un jour vous comprendre makambo ele kana ba chroniqueur ba chroniqueuse nani azanani na azanani
nga ça m'étonnerait pas soki Manda Chante abeti podium moko na Célestino azaleki na ye Manda azo représenter danger moko te na combat bato ebele basiliki. Oui, je vis des gens qui se sont énervés pour l'année bamoni Célestino podium moko na Manda, mais c'est son grand frère, il représente pas un grand danger. Moni Manda soit le beta Zénith tolobi obeta te obeta te, soit le beta Olympia tolobi obeta te obeta te, soit le beta Madeleine tolobi obeta te. Il n'a pas de pouvoir, c'est nous qui détiennent le pouvoir. Donc il y a Manda dans un monde où il y a faux dossier. C'est une petit frère naïe, c'est une au monde où il y a belé wana akosi na 50 ans tene biso uto kokisa ba 50 ans. Moi ka ko sabino ne biso to uto sala ba 50 ans demi-siècle to fuli ba bougie, 5 bougies au carré. C'est une na sala ngote. So na kosi ça sala ngo. Donc si vous avez un jeune 46 47, il y a encore 3 4 des années devant lui à sakanana noaï bana mokili. Biso si to eba mokili kala. Oui, mon boy. Nakina ko tira mwana faute nenga abeta ka babale na ye. Na bimi entraîneur na bisinga bia monsieur so tozana bana misato wa yolo ozana mutuka munene 7 place o mema bango tira bango sika boy. Ngabi non pas de souci. Oh. Pas de souci na boya bana vraiment bakene makolo baya. Bana baye monsieur babanangi monsieur merci monsieur après on met tonton oh la termine la timoto mo abi avant vous me disiez monsieur et du coup vous me parlez des tontons. Moi je suis pas votre tonton, hein. Je suis pas votre tonton. Si c'était au bled, vous allez même appeler Papa Kolotou. Bana va comprendre ah ouais, il y a du sérieux. Nien. Boebi, moi na souka. Abi, moi j'habite là-bas. Abi, dis-moi l'adresse. T'habites où? Oh, j'habite là-bas. Tellement la fruitsagi bango déjà. Abi, non, j'habite au plus profond là-bas, dernière maison. Il fallait dire c'est ça. Fallait dire ça. Na otiko na nzela wa yo moko mwana muke. Après balo bakeo mutumo papa moko atiri mwana nzela babomi mwana wana po akomisa gena ndaku na ete. Allez, montre-moi où se trouve ta maison. Ti na kena ye na kutipe mama na ye na ba téléphone na maboko azobenga benga entraîneur na madame. Ça va madame? Votre fils est entre les bonnes mains. Oui, ça marche comme ça. Ce n'est pas moi na kuti bana msusu bazana direction na zokende na umema bango. Manda Chante na minicho yo sosio ya ba misie bakimaki ye esili ngamu na yebisi bino. Ah bomoni connexion songi pona logoti wifi ya ndako. C'est kota kala dotina ninga na telemi pona kota na garage nanga wifi se tonda ki na kati ya telefone ya bomoni connexion fandi pena boy. Voilà, ça va bien so comme sérieux makamu nyonso malamu ezongi ya normal, ça va bien. Manda Chante a wewe bomana Célestino te. Célestino yemo yebi ba makamu nyonso ya fi basi abota na bango bana na ye Manda Chante yebi bango. Manda Chante kuta obetela bino lisolo ya Célestino so alingi. Oh mwasi wana zape na poto bana bazana Kinshasa bana mwana mwa yaki Manda Chante muta obetela bino masolo wana. Donc Célestino na Manda Chante guerre zati de côté on a combe sali moi pause poso yiri kama lumbe ko Manda Chante nenga ne mukie mukuse gumbe pena ina hyperkiti ta loboka muluba nenge tonda misuni na mikuwa
na ogumbe loko moko pena pena boyo manda chante ki na urgence borobi botu oyo ta mabende ndenge ezomonana ta mabende so na gumbi yo yango awa kitoko yango ancien boxeur wasi obeta ngo tena obeta ngo buki pena bakoti mibale misata wako manda ki na France akufa ikombata mo aboma ye minaza te pona oboma bato obibende penda taninga na travaka yango bomone onengeza bibende pena miku ebima so na betu yango na mbanga wa yaya watu osola poto solola to seka poto seka urgence ba dentiste ba ke bongso minu mâchoire boro bi botu oyo zomo taninga bima mi bibende ninge bima biba ta boro taninga zamvimba ya muluba taninga tonda na gumbi ya ngwawa folala na tamboli na ke yola mugada après 5 heures d'ita le bon muluba ta misapi ya maboko nenge tonda ta bagumba yoka nenge le confession de la croix. Mais je suis pas un homme méchant. Banga Google beta batute na beta na mutute na vina. Donc mon amanda chante na Célestino bazoimba podium moko ça me dit rien. Na onyo sur la hauteur le belabino. C'est son petit frère, c'est son grand frère. Bakole siga moko bana bolingo ya paternité au bakole na. Donc bon, malheureusement manda okene musikate azali na ba qualité te ma verre. Donc biso va combattre to fana biso oba oyokana oba osana na Célestino etali biso te mais manda okene musikate manda okene sika moko te. Donc allez ba mai na sugi bongo na kota na sukula na douce na lia na famille lobi vendredi li kambote a de fois lobi no sala bino vidéo na mo ina parking vendredi nde samedi nde benda bino matukulo matoi